Nzambe asalaka mutu pazalaka na likolo to pazalaka awa. Alors sikoyo lokola akozwa bino akomema bino bokena bino botiki papa nkusu na mabele po papa nkusu alingaka mabele oyo. Bon bino soki boke kuna ndunda ekomi inutile, pondu ekomi inutile, na diama na or ekomi inutile. Alors Nzambe asalaki yango mpona nini? Eske Nzambe na ntango wana komi zoba te? Ke asali biloko moko pongo mokolo moko akobomani yango ekozala nango na ntina te. Et puis bokomata likolo. Nani ayebi mutu moko amata likolo? Na quartier na bino po azalaka mondimi makasi akenda likolo nani? Même Pierre oyo asepelisaka Yesu mingi eske amata? Mais soki nano Pierre batiki ye na se bapotre nyonso batikali bakundi bango bongo yo mutu bamona kaka komona na misu te yo kosuka wapi? Omoni toza koyina boyindo po mondele amitie fanatique epai na bino, amitie vedette, amitie star, asali basantu baimage ya basantu. Pour même bakombo wana il faut nous basali Sainte Bernadette, basali Sainte Angélique, Sainte Maria. Bino boso mona lokola ba extra eza ba dessin. Quand Maria azalaki photo ezalaki te, nane bimite. Mais lokola baza ko pesa wana bana mike baza ko lula ti bakoli lelo. Et lelo ko tuna pe ba mikolo. Akoye bisabi papa nkusu longola bilambo lati po mondele muteye kolatisa biso bilamba. Mais tokende malembe soki bakoko na bino bazalaki kovivre na keyete bino bokanisi ezali bambuma makaku na matonge bongo safo eza keyete te, milala eza keyete te. Bongo sikoyo lelo bozolia malala na bavoka wana keyete te kaka keyete mbuma makaku. Oh non, bazali kovivre na baracine bokanisi misisa bindiolongo bongo mbala eza misisa te, bongo manioko eza misisa, bongo bino lelo boza kolia manioko te. Programme ya mondele ayeko deprogrammer pa ayeko désorienter biso, alongoli biso na bonzambe ati biso na bosatana. Soki bozokende na l'église ezaki parce que pour la bino bomoni boke kosambela nzambe, mais bomeka kokanisa bolingo ya nzambe. Bolingo ya nzambe yo kozwa bomoi ya seko mpona okende likolo mokolo moko boye yo kozwa bomoi ya seko. Mais lokola ngai naza na mouchoir na ngai oyo nasi nazwi yango nakozwa yango mbala boni si naza nango lobe ekoma mibale. Mais bino lokola koza wana bino banso misuni na bino misuni na bino ekokufa bakokunda yango, kasi milimo na bino bokokunda yango te. Est-ce que bino kende okunda milimo na cimetière? Bokundaka nini? Molimo akundamaka te? Mystère wana towutaka watu tokendeke watu yango wana tika kaka nasepelisa Yesu mpona nakende likolo. Nde loko mundele alingaki lokola Yesu batie dese ya mundele nde bokoluka kosepelisa. Ala bozomona mundele aza pembeni ya Nzambe, bino boza mosika soki boke pembeni ya mundele nde bokomi pembeni ya Nzambe. Nzoka nde liwa mpenza nde yango wana.
bopusani pembeni ya mindele bokokoma pembeni ya nzambe te, bokokoma pembeni ya nzambe te. Lokola boza wana boza na bomoi ya seko bino banso na osambela te, bomoi ya seko eza na yo, tika tolakisa yango. Pokwa ekoki butu eye olali, bato bazoleka yo wana esika olaleli bamoni yo oza na pongi olali, me nzoka yo olali te, ozolota ndoto. Na ndoto ozotambola, na ndoto ozosolola, na ndoto ozosala maso, me kuna na ndoto okutani na mutu moko alobi yo penza na koboma yo, alobi te na boyi yo boma ngai. Mutu wana bimisi masheti kuna na ndoto, bolandani mbango, yo wana okimie mbala moko olamuki na somo. Bato baza na kati ya ndako bamoni mpe masheti wana bazolanda nango, me olamuki na kobanga na emotio na pema obandi kotala pembeni te azawa te, atikali kuna na se apongi. Eske olalaki mpenza? Na soki olalaki mpona nini oza na emotio wana na somo wana? Nzoto nde epemaki, me molimo apemaki te. Molimo ye wana aza seko na seko, ye wana awutaka na mokili ya molimo aye na mokili ya mosuni, alati nzoto oyo eza nango wana. Sikoyo oyo bakopesa lisusu ekowuta wapi? Po moto yango apesaka yango nayebi te. Na bandeko balingaka mingi tembe na papa nkusu soki akoya kopesa nga adresse awa mpo nga nakende okutana na ye, nayebise ke yo lokola oza seko na seko pesa nga mpe ndambo. Bolobi o te bomoi ya seko akopesela bino yango na molimo, me oza nango deja. Mayele bandeko na nga ekola, soki tokokolisa mayele ekozala esengo mingi. Tala moto azoyemba nzembo oyo, Yesu azali awa, Yesu azali awa, toke kuna totuna ye aza wapi? Biso tokomona ye na lola. Me yo oyebisi bato azali awa, siko baya kotuna yo obaluki yo akomi na lola. Yo moko yebi makambo oyebi te. Mebele bazobanga fin du monde koya. Alors nzamba koboma mokili, akoboma ne mokili te botika kobanga. Bande banda aboma na ye te. Mokili oyo ekotikala libela na libela. Po boyebi te mabele boniati, kaka mabele ndenge boniati ye wana nzambe. Mabele kaka ndenge boniati. Yo moko yebi makambo oyebi te. Mebele bazobanga fin du monde koya. Alors nzamba koboma mokili, akoboma ne mokili te botika kobanga. Bande banda aboma na ye te. Mokili oyo ekotikala libela na libela. Po boyebi te mabele boniati, kaka mabele ndenge boniati ye wana nzambe. Mabele kaka ndenge boniati. Ndenge ovandi boye, soki nzala eleki, nzamba peso biloko lia po nzala eleki, oke kobuka mayebo wana eboteli wapi? Siko mabele oyo aboteli yo mayebo po yo lia, to tondolo, to matonge, to ndinda, okobenge nani? Il fallait vous comprendre. Bomoni, ça on dit, est-ce que mabele pas kozala nzambe? Mais mabele eza eteni ya mosuni ya nzambe.
yango wana soki operdre mabele operdre eteni ya mosuni na yo. Alors vie physique mais mabele eza eteni ya mosuni ya Nzambe. Yango wana soki operdre mabele operdre eteni ya mosuni na yo. Alors vie physique na yo etikali pamba. Même Abraham oyo bolobi moninga ya Nzambe na kati ya Bible bapesaka ye kaka mabele kobanda